Yalelo, mercredi 12 juin 2024, bandé avec impact na idéologie. Merci pour la confiance et fidélité au Bomesana Kopesa na Mag FM. Ipa yuapi topesa rabino basango na lokota ya lingala mbote na bino ba papa ba mama tika ete kimia e umelokati ya mabuta na bino. Tofongola basango na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa na bino ke 397 députés bavotaki pona investiture ya gouvernement souminwa oyo esalemaki mokolo ya lobi kuna na Assemblée nationale. Ata butu eumeli suka tongo ekotana esalemaki lobi na Assemblée nationale kuna na Palais du Peuple pa iwapi ba membre gouvernement souminwa bazwaki officiellement bokonzi na bango epai ya ba députés nationaux et bandaki na milulu minene ba parti politique pe ba association ba sanganaki libanda ya Palais du Peuple loyenge mame police pe zalaki wana vizolongo simana yango vers 13h plénière et bandaki président et Assemblée nationale Vital Kamerhe a pesaki maloba na mama première ministre Judith Tuluka oyo a présenté programme ya gouvernement pendant 5 ans et bandaki na présentation ya chaque membre ya gouvernement ba kotaki na esengo ba députés nationaux ba yambaki bango après wana président ya Assemblée nationale a fungolaki débat ba députés nationaux ba lekaki moko na moko pona kopesa maloba kotia mwa mungwa na programme wana ya 5 ans ya gouvernement ba oyo pe ba yaki na mwa makambo ya kobakisa to ya kolongola ba lobaki na bango calmement po débat yango ezalaki démocratique. Simana yango première ministre Judith Suminwa azwaki maloba pona kopesa biyano na ba préoccupation ya ba député. Sima ya kopesa biyano na ye gouvernement ezalaki bongo investi etikali kaka chaque ministre akota na musala ya solo po ba congolais ba vivre programme oyo ezala lisapongete kasi emonisa mana misala po population aza kozela kaka amélioration sociale Kurana mai e kitoko misala o balobi awa esalema bongo agriculture en tout cas peuple congolais lobi cette fois-ci mboka esengeli kende koso na programme oyo ya mama Judith Suminwa. Et indaki mabe mokolo ya lobi epai wapi tomonaki ba personne vivant avec handicap bayaki ko sepela pona ministre na bango madame Irène Esambo elekala kindenge nini bola. Ba personnes vivant avec handicap ba indisaki lobi na Palais du Peuple ba yaki pona ko sepela elongo na mama ministre Irène Esambo o azalaki reconduite na poste na ye ya ministre délégué chargé des affaires sociales des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Bayaki na milulu minene mbunda danse etikala kite po esengo ya boye balobi ministre na bango o bango balinga esengela sala na kimia po ete bango ba se retrouver kobanda na loi organique portant protection des personnes vivant avec handicap o bazwaki na premier mandat pe lisusu ba décret o ezali ko accompagner mise en application ya loi organique wana ezali loko motuya pona bango esengeli bala ki se sengo na bango po président de la république amona ke misala o ya sali pe bolingo o azaki nango ya kotia ministère o pour la première fois na RDC ezali penza lipamboli pona ba personnes vivant avec handicap. Le président de la République, Fachi Beton, nous a honoré, nous a fait plaisir encore sur les 4 points que nous lui avions demandé, notamment le maintien de notre ministère au sein du gouvernement souminois. Il nous l'a accordé. Et nous avions demandé aussi à ce que son Excellence, Madame Irène Esambo Diatta, soit maintenue comme ministre des personnes avec handicap. Ça, il nous a accordé. Vous savez qu'il y a 5 ans, quand elle prenait le pouvoir, ce ministère n'existait pas encore. Il a fallu que le président Félix Tshisekedi Tshilombo pense à nous et puisse créer ce ministère des personnes avec handicap. Et quand Madame Irène a pris le pouvoir, il n'y avait pratiquement rien. Elle a su poser les bases en mettant en place les structures. Et elle nous a aidé à obtenir cette loi organique qui fait la fierté de la personne avec handicap en RDC. C'est une loi pour laquelle nous avons lutté, nous avons combattu depuis des années pour l'avoir. Personne ne nous l'a accordé, mais il a fallu que Fachi Beton monte au pouvoir et qu'il puisse faire confiance à Madame Irène pour que nous puissions avoir cette loi-là.
ndenge kaka bino moko bomoni na image oyo esengo oyo ezalaki penza ezouta na kati ebimi libanda ekeye ezongi oboyi sala mokili na yo ba PVH balobi elongo na mama Irene batomboli bendele pona ko consolider ba aki elongo pe na président de la République Félix Antoine Tshisekedi mukwa ntombolo oyo avandi na kiti ya bokonzi na ye kasi akanisi pe ba personne va avec handicap bango balobi papa Tshisekedi kende liboso po oyo sali nzamba kobosa na ote bakinois balobeli na o etali investiture ya gouvernement souminwa o esalemaki mokolo ya lobi. D'abord, ce qui est innovant, la gouvernement Sika, Tomoni en tête est maman. Donc une femme, l'ongo pour la maman, et puis après 6 mois sur honneur, ma casse. Comme c'est ce niveau, depuis 60. Pour la première fois dans l'histoire à Mokoyo, Tomoni une femme à la tête d'un gouvernement. Et ça, la maintenant, nous la histoire à Congo. Attends, c'est belé au niveau du gouvernement Sika. Notamment, la biso, voilà, la solution. Il y a un problème, les jeunes, notamment le chômage. Les jeunes, ils ont une classe, un diplôme, misala et zate. Deuxièmement, problème, il y a insécurité, notamment ici à Kinshasa, insécurité dans nos quartiers, dans nos rues, tout le gouvernement à travers le ministère intérieur. Voilà, côté renforcer la sécurité zonga. Nazo senga na madame la ministre Zidite de pouvoir un peu kota la lolenge oyo biso tozali ko senga parce que tango tozali ko pona ba député et que président a poni ba ministre ezali pour que batouana ba viser intérêt na bango mon côté parce que sans population bango ba ko exister té. Sans bango, biso peut exister. C'est pourquoi nous devons nous tenir main dans la main pour que la République ait qu'un délibération. Et que tango bazo tia par exemple une telle loi et que nous bakolande la main suivi et endetté, suivi et athée. Par exemple, si nous regardons dans le monde des transports aujourd'hui, comment le transport est en train ils ont matamata pris chaque jour, chaque minute et chaque temps. Biloko akolia na wenze ils ont matam pris chaque jour, chaque temps. Ceux qui ont une taxation aux gens de la République, vraiment, ils ont permis de traiter. Ils ont honoré vraiment que le président Otoponi Fachi Beton mandat na o yami balé à Kokanakosala pour que Banamboka se retrouve. En tant que peuple congolais, na senga ministre de la Justice a sala musala na parce que Bouzo Beleki na kin. Par rapport à ministère de l'économie et sala musala dollar et kita vie sociale est à la peine stable. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa eza ya kobeba yango ekomi ko créer ba embouteillage pa mapam. Banzela mingi na ville province ya Kinshasa ezali ya kobeba yango ekomi kosala ke ba embouteillage ekoma makasi. Lokola pe mituka ekoma ebele okomona bango nyonso bazali kosalela kaka tronçon moko après ememi embouteillage. Ndenge balobaka le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ekoma bonheur ya ba chauffeur na ba receveur na bango pona ko créer ba demi-terrain, malheur pona population po ceux qui obimaki na transport juste okozanga na moyen ya kokoma tina destination. Ezaleli oyo ezali malamu te bandeko ba chauffeur bozalaka na souci ya bandeko oyo bazali komata na mituka epesaka pasi surtout ceux qui abimaki na mbongo mingi te yango tozali kosenga kaka na bakonzi batala nanu likambo ya banzela oyo ezali kosalema deja ezali malamu kasi lokola tokoti na saison sèche basilisa pe kote mususu oyo nanu bakomi te misala ebanda po circulation esalemaka kitoko pe pona kosilisa mitema mabe ya ba chauffeur na ba receveur na bango kobonga ya Congo esengi kaka bakonzi te biso nyonso toza ba Congolais tosimbana na maboko po te mboka ekende liboso boete to ya dollar emati lisusu ekomi kopesa pasi na population po biloko pe emati lisusu. To ya
ya dollar na ville province ya Kinshasa ezali komata se komata. Situation oyo ezali kotungisa peuple congolais makasi tozoyeba te tokosuka wapi. Surtout que vie sociale ezalaka deja mobulu. Lelo kolia bien na Kinshasa ekoma mama na likambo nzoka nde na bamboka mususu kolia ezalaka petit problème. Soki oza na mbongo ya malonga te okolia pe malamu te. Lokola ba prix ya biloko mingi etambolaka na influence ya dollar. Donc soki dollar emati okoti pe na wenze okoremarke ke biloko nyonso presque eza ya komata. Bateki bazali koloba faute na bango te dollar nde eza ya komata yango ezosala ke bango pe ba changer ba prix ya biloko. Kasi ya pasi pe mawa eza ke lokola na mboka na biso mutu na mutu azalaka na to na ye okokuta na ba tableau mususu bakomi 28 000 côté mususu 28 200 voire même 28 500 ba misusu pe batikali kaka na to ya 27 500. Tozoyeba te nani nde aza na to ya malamu kasi kokamwa kaka biso moko tozolela dollar emati mais soki ozwi dollar okimi mbangu koluka esika to eza mwa likolo nyonso wana ezali kaka pona pasi eleki na mboka. Population azali ko se retrouver te. Pona yango, population azali ko espérer na gouvernement ya sika. En tout cas, baluka ba stratégie oyo ekosala ke vie sociale ya ba Congolais ekoma stable. Ezalaka nini yango? Pasi yango ekoki kokende na mboka mosusu te kaka na RDC. Pardon, soki bobongisi ekosala eloko te. Rond-point Gambela elataka elamba ya sika kasi libulu moko esalema na Ethiopie esali bambula ebele population bali. Soki okomi na rond-point Gambela na commune ya Kasavubu oko remarquer ke nzela eza ya kobeba makasi kobanda Ethiopie ti okoma na rond-point Gambela. Malgré bautaki kobongisa rond-point kasi koto yo batikala kokoma te. Kasi kokamwa fulu moko ebotami wana ekomi kopesa pasi na circulation suite ya eta mabe ya nzela. Bakanivo ekoma bouché bino moko botala neti bakazie oyo ekwei kaka po nzela eza mabe makasi. Mituka ekoma kozwa bapani pamba pamba donc awa soki mutuka na yo eza ya tindika chakal komeka nzela oyo te po okolela ebele. Kasi population balobi libulu oyo ebanda kala depuis régime ya ex-président Joseph Kabila kasi ti lelo na deuxième mandat ya Fachi Beton etikala kaka bongo c'est-à-dire bakonzi babetango vrai kara esali pasi pe mawa. Libulu oyo si je ne me trompe pas esali déjà plus de 10 ans. Et ça na régime ya président Kabila atika libulu. Premier mandat ya président Fachi Tangwaye libulu ezalaki même na ndenga sali continuité ya deuxième mandat libulu ezara ozana pasi ebele na kati ya mitema na biso ya komona libulu oyo esala bambula ebele place oyo mais bazopesa solution nango te. Libulu oyo ti lelo etikala kosalema te même baopération trou oyo nyonso esalama na mboka oyo libulu oyo batikala kokipe yango te. Babongisa ba avenue bele ba Victoire nani université ba sali ba direction Kambela tout ça mais baleki libulu même na rond-point Victoire awa babongisi ba couler ba béton tout ça mais libulu ezalaki nangoka awa. En tout cas yango nde tozo senga bakonzi batala pe solution oyo place oyo penda so mbule beti au moni décret place oyo tozo nyoko en tout cas eza malamu te. Awa tozali kosenga kaka na bakonzi ba trouver solution na lombango na kosilisa libulu oyo lokola tokoti saison sèche po soki kaka bamvula eye lisusu kokutango ekokoma lisusu plus pire risque ezake nzela ekozala praticable te boye tanenge sali kitoko te. Depuis ebebati lelo batikala kobongisa te ekoma kopesa pasi na circulation direction Lumumba kuna na commune ya Lini.
Avenue Lumumba na commune ya Limete na quartier Kingaba précisément tozali bongo na esika babengi wenzi ya mbila kino koma na croisement ya baveni Minikongo ezali na eta ya mabe okondimela ngai tala kaka yo moko na ba image esika wapi ba mituka na bato balekaka nzela oyo bazali ata na makoki ya koleka te esengeli otombola ba pantalon to pe osenga moto amema yo avant oleka na nzela oyo babengi virage. Kaka na ebandeli aveni oko constate ba mai lokola lac Tanganyika et telemi on dirait kaka ezanga nde moto akokanalize yango to pe lokola kaka bato bazalaka te esika wapi pesaka pasi na bato balekaka nzela oyo pona ko atteindre boulevard to pe pona ko vaquer librement na ba activité na bango. Bato bafandaka na bisika wana ba profitaki na occasion tango bamoni micro FM mag ba lobaki boye nzela oyo eza na eta oyo aboye toyebi te eloko nini tokoki koloba na bakonzi oyo basimbi mboka oyo que ça soit gouvernement provincial que ça soit gouvernement national balakaki biso ke na baélection awa bakoya mpo babongisela biso banzela oyo tomoni awa quelque part kaka bazosala bibamba mbe na minute oyo nzela moko wana Kingabo eza te. Ata ba motocycliste auto mesana kobenga ba wewa ango pe bazangi maloba te ba lobaki boye. Na premièrement manquement ya ba route ya entretien ba route ba koya ba flatter biso na obie mutuka mwa mabanga ba sopi so ka mbule beti ba e bebi sisu ba bala en plus ya koleka ko créer ba érosion na balabala donc moyen ya canaliser ma ya mbule zate ba binde ni ya canaliser ma ya mbula te to ebite o kota na libulu pono bimata la maboko. Maboko, il faut souffrir, il faut toka, awa, faible distance na arrêt point chaud. Mais pour nos bimana, il faut otoka, souffrir avec un mifra seulement. Misusu bazali ko évoquer ba raison o ezali ke route o ezali abandonné depuis ba lança projet à construction ya avenir et pas wapi et singeli ko ebaki route o et servaka na tango ba mbouteille za la kaebele to pe ba difficulté et pas wapi ba population ba implorer implication ba autorité ba konzi bote la biso Kingabo surtout les 4 coins ya Kingabo to na sika ko lekate Kingabo so mbule beti. On a bimana ko soit transport na wenzambila to na point chaud c'est tout un grand problème. C'est là na biso au côté la entrée principale na ya Izam plutôt na minute ba pratiquer mon soutenu tout que le kate monter le kate et baby ya dégâts. Bino mo botala nan. So botali abomo na genzele baby ko weti yango batonga ba caniveau tikala ka bongo bango ba to saka nzela ba kenda na bango. Selon constat, tozu esika oyo ezali que situation oyo ezali ko se généraliser pe et commis récurrente de melangai na Kinshasa et pa wapi population asengi intervention na lombango et pa ya bakonzi ya ville. Boende ezalaka esengeli kotia miso po ete bakambo ebongwana pe population ayeba ko profiter la deuxième mandat ya chef de l'État. Président Ziko Mukanga abengisi ba chef coutumier nyonso na milulu oyo kosalema samedi le 15 juin. Ndenge balobaka mwinda batiaka yango na se ya mesa te noko na ngai ndimela ngai ke ezali ya solo tala président Ziko Mukanga makila Lumumba après ba opération Kilikili oyo asala pe azali kosala na République démocratique du Congo notamment opération Komakolo Lopango et puis wapi makila Lumumba grâce ya Kafumba na site oyo lelo ekomi quartier Mukanga azali kopesa ba Congolais mapango na mbongo ya mukie pe opération Koma patron oyo komisi ba jeune ya République démocratique du Congo autonome misala ya président Ziko Mukanga Kolomboka et comme l'équipe chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo Yemoko président de la République a délégué sa majesté Lemba pour akende ko visiter quartier Mukanga pe Yemoko animonela na misu Congolais ou ezali ko participer na réalisation et développement ya République démocratique du Congo oyo ezali vision ya Yemoko Félix Tshisekedi Tshilombo béton Fachi béton de la nation. Vous êtes un homme à féliciter, vous êtes un homme à soutenir et je vous rassure,
que dès ce soir, moi je vais parler avec votre grand frère. Je sais que c'est votre grand frère. Vraiment. Je vais parler avec lui et le samedi prochain, je vais amener un groupe de chefs coutumiers ici, y compris Néné Mayassi, qui me connaît bien, c'est un collègue et ami. Il va être avec nous ici. On va faire une déclaration commune et à partir de cette déclaration-là, je vais vous dire ce qu'on va faire ensemble avec le président de la République. Yangouna, samedi 15 juin oyo ekoinda mabe na mobange na visite ya lisu ya chef de l'État. Sa Majesté Lemba Lemba na site ya Ziko Mukanga, autrement appelé quartier Mukanga. Oyo elakisi que tous les chefs coutumiers ya République démocratique du Congo bandimi président Ziko Mukanga pe misala na ye. Samedi 15 jours oyo ba chef coutumier nyonso boye ebele pour vivre en live ba œuvre ya Ziko Mukanga. Congolais oyo atonda bolingo ya Congo makila ya Lumumba avec kafumba na site epai wapi Congolais azali kozwa mapangu na mbongo ya nguba. Ziko Mukanga makila ya Congo Kolomboka sur les traces de Félix Tshisekedi Tshilombo. Samedi oyo ekoinda mabe. Na cadre toujours ya koboya rupture ya stock ya bamoto esengeli boyeba ke président national ya bamotocycliste ya République démocratique du Congo makila ya Lumumba Kolomboka président Ziko Mukanga akendaki na usine na 12e rue pona kozwa plus de 500 motos pona kokomisa toujours ba jeunes congolais ba jeunes kinois ba millionnaire na idéologie toujours ya chef de l'État Fachi Beton oyo azali toujours kosenga ba congolais bakoma ba millionnaire. Ndenge bozali komona boye plus de 500 motos président Ziko Mukanga azui yango ezali déjà na ba boutique ezali kotekama avec impact na idéologie. Président Ziko Mukanga lobi akotika tante aboyi rupture ya stock yeba ke moto ezali na $1,300 à compte ya $400 malembe avec impact na idéologie comme millionnaire grâce ya président Ziko Mukanga. Pona likambo etali balopango mapango ezali kopesama na $1,500 à compte ya $500 $1,000 etikali okofuta yango malembe pendant 12 mois. Une année mobimba entre-temps, ozwaki déjà 20 sur 20 au bandi construction ndenge président Ziko Mukanga azali kusenga. Bana Kinshasa ba jeune courageux batu oyo bazali ko espérer ko koma ba millionnaire boyeba ke ba adresse pona kozwa ba moto oyo a crédit avenue Victoire numéro 42 Galerie Efra na kauka wana oza mobimba pe na Prince Kasavubu na avenue Luozi en face ya Carrefour de Jeunes kuna pe bazali koteka ba moto ya sika pona kokoma toujours millionnaire na avenue Kodia numéro 1 quartier 8 na commune ya Njili en diagonale na hôtel Lwemba. Bana masina kuta bureau ya Koma Kololo Pango na boulevard Lumumba na arrêt Pemi quartier 3 oza mobimba. Bongo na commune ya Maluku bureau ezwami na avenue autoroute na quartier Monaco toujours na Maluku. Zwa 20 sur 20 grâce ya président Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Mabele oyo azali kopesa sourire na ba famille sans obstacle ni dérangement. Kasi boyeba lisusu ke na ba site nyonso oyo vente ya mapango ezali kosalema ba forage déjà ekoti mai ezali kobima avec impact na idéologie pona kotonga ndaku na bino kitoko. Ebongo koto ya ba matériel pona construction ba dépôt ciment ezali ba tol biloko nyonso batongelaka ndaku déjà ekomi pembeni. Pe président Ziko Mukanga a promettre déjà que bientôt bureau ya quartier Mukanga ezali kosalema avec impact na idéologie.
président Zeko Mukanga atikali solution ya ba Congolais. Koka moitié na 21e siècle oyo population ya ville province ya Kinshasa bazali toujours konyo kwa mana o etali au potable. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya Régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba kote mususu pe ba tikala jamais komona mai ya Régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage mawa plein po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli Régie des eaux okozela mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela. Batu misusu pe lokola toza na periode ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge. Yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya Régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manke a gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC o ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyo kwa mana o etali eau potable. L'eau c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage. Boyoki boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Nzela ya Kingabwa kuna na commune ya Limete depuis babanda misala esila te population bazali kolela bakende kosisela bango nzela. Ba travaux ya construction ya avenue Lumumba na quartier Kingabwa na commune ya Limete et ezali kotambola vraiment malamu te selon ba information toujours sur place. Ba engin o ezana kokoso pe ba caniveau misusu etongami nano te mais esi etonisami na bosoto ndenge tozali komona na ba image. Chantier abandonné alors que mbongo déjà ici epesamaki et pas ya gouvernement pour na assurer ba travaux ya lancement ndenge ezali ko expliquer ba habitants. Banda babandi musala eloko moko te ezobeba kaka ba mapango ezobeba tala ndeti lopango ezana ngambo lopango mai bana batamikie nini batifoi di maladie ebele Kingabwa ekoma chantier banda musala terrasse esilaka te Kingabwa ekoma chantier mai pasi nzela lekaniza te olati lipapo bimanzelani todinda chaque jour banda misala babanda ya kotimola awa pape silaka te e banda misala banda 7e mois ti toza na mwani toza déjà na février et mars awa déjà ngoto leki tozo kenda kaka musala silaka te e bongaka bosali musala bosisi après boye kotumola do bazo tumola kaka bazo tumola kaka ti baye kokoma kotoyo donc nde naza boye ndozo mona mayo tala bana mayo ndenge za soki mbule beti ekotelanga tina ndako tina ba chambre donc ba fulu ba nini ezokota donc moyen te ba misusu nanga mona bango ba azali ko évoquer ba conséquences etalisami na ralentissement ya ba travaux oyo epai wapi et sengeli ko bakisa pasi ya mai oyo uti na ko bebisa batio ya mai ya Régie des eaux po na botongi nzela oyo. Jusque là, ba travaux suspendus ezali kozela kaka mot d'ordre ya ba autorité po na ko relancer ba travaux oyo et kosunga population makasi. Nanga mosusu mai ezali kotelema mokozwa idete le long ya ba veni oyo ekomi impraticable pe ezali ko poser problème epai ya population ba yeba na kotambola paisiblement. Esengeli to simba ke population asengi na ba autorité batia misu likolo ya misu po na bolandeli ba exécution ya ba travaux oyo et kosa la population malamu mingi pe population kinoise a komona implication ya ba autorité oyo kosala ete population a sekalisusu pona mbaya mibale boende zalaka tozali kotala pe toza kozimele. To continue magina biso na page rose spéciale pour joyeux anniversaire et pas ya papa Jean ya Jean to pepe Jean ndenge to ninga ko benga eke du bonheur pour toi tika ete Nzambe abakiselo lisusu ya mingi outi ko bakisa na bomo ina yo papa Jean balobi lelo eza ya koyinda mabepo 5 kwanga na dinta ba ekolesa makasi soki ba benisi yote oya te cadeau o ezali bien signé maître Malouwa Dili.
Cléophas. Joyeux anniversaire na yo papa Jean tika ete Nzambe abatela yo pe abomba yo osimba libeli. Nayebi ke bozalaki ebele mpona kolanda biso kasi soki bosepelaki na édition na biso ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana mpona kosalela bino mosala kitoko. Na nsima ya kamera nazalaki na Samuel Ilunga elongo na Israel Musongi bango nde babendaki nga bilili mpo bomona nga na bandako na bino na montage. Francis Peta papa na Legria ye nde amontaki baimage ya mokolo ya lelo. Botika napesa merci epai ya mon boss maître Malou Abili Cléophas papa ya bana ebele oyo azali bongo président fondateur ya fondation Malou Amobimba. Ngana bino tokutani susu mikolo ezali koya po esala eloko te.